soit va koteka hein soigner et s'ili aboa kisi matiti na eke ceux qui salité zali a pesi biso mitindo keno faut ko kanga mutona ko sanctionner ye afuta manda l'état. Mboka na biso azana makanisi ya malamu, mokonzi biso ya ville azana makanisi ya malamu, mokonzi ya mondele mboka ya biso ya commune ya biso ya Lemba azana makanisi ya malamu, makanisi ya zui na kanisi population yoki. Alobi na ndenge ya malamu to salisa mboka na biso propriété za tozomona ba rougeole, tozomona ba fièvre jaune, tozomona ba Ebola, mokonzi ya mboka ya biso apesi mitindo ba congolais ba yoki. O aza pepe congolais ya malamu ayoka wa mokonzi ya mboka lobi to tamsa mboka ndenge esengi. Merci. Lemba et commissalité. Alobi maya chassé était kamaté. Alobi musique à partir de 7h, 16h et betamate. Alobi de 16h à 21h. Bango pe peuple congolais. Oh ya alobi pour que la télé, ba honorer ngo ba sele ngo parce que pour ezela malamu. So ba sele ngo te to biso so sami beko to ko kanga bango pe ba ko futa ba mbando na bango esili yango na mama na ngai. Maintenant, qui ce soit lobby makamwa bar, le mineur, bah on compte à bar T. Maintenant, ville l'autre au monde, il y a 2 mineurs, bah on a bar jusqu'à l'air. Qu'est-ce que vous pensez sur ça? Maman journaliste, lobby malamu. Pour le mineur, net biso tous aline ba homme uniforme. Fallait pas utiliser ba to bureau D parce que mineur a compte neka na bar. Mais si ba utiliser ba bureau D, ba ko ba ko détecter o za mineur, o za nani, ba kolo bar pe ba za na poste ya mbongo mais ba ça la méthode wana ba ka ba mineur ko na bar T. Très nombreux de nous suivre dans nos chaînes Lubanga TV. Dans notre chaîne, vous verrez toujours de surprises. Même nous sommes dans la commune de Lemba, na terrain me feu, là où nouveau gourmestre et Asika na commune Lemba, Jean Taka. Et maintenant on est ensemble avec l'équipe doit faire avec un nouveau gouvernement au Outi Kobima na Katia R2. Merci, bonjour. La tata, la maman, la police, boîte de la maison. Boîte Isusu. Boîte Yasuka. Ya liboso. Na kopesa bino longonya. Longonya te. Longonya pona tina ete. Nombre oyo bozali oza kosala otumbai na na solution e joana na biloko na bango balala malamu longonya mpona polisi ya Lemba. Ya mibale ndenge mama oti koloba azwaki mokano ya kotia biso tokamba Lemba ngai na ndeko na ngai Richard oyo mama auti koprésente ndenge boyebi ideko ya mboka elobi bourgmestre abimaka na nzela ya maponami mideko yango elobi lisusu soki nano maponami eyei te gouverneur de la ville azali na pouvoir ya kopona babourgmestre intérimaire. Décision na ye nde emeli biso liboso na bino. Policier ya polisi na biso ndenge mama oti koloba na kozongela te ezali mosala oyo bosalaka likolo biso. Mosala oyo bondima kosala ya pasi vie sociale traitement bondima bokufa mpo na population. Ezali kosala soki oza na bolingo te na population na ya mboka ekosala population
asengeli apesaka bino lokumu mikolo nyonso po ezali sacrifice ya makasi ezali kosala mpe bocontinue koserve population bocontinue kosécurize population na biloko na bango mpona mokolo oyo ya liboso esengelaki tosala connaissance toyebana ngai na bino nakozala molai te nakozala mokuse ya liboso tokoloba makambo oyo to likambo etali mosala na bino ya polise oyo ezali kosalama mpona ngai mwa malamu ya malamu tokontinue esika mwa fai ezali tobongisa ya liboso nakorapele na bino banso respect ya bangonga ya mosala kokoma na kokende soki ezali de service elakisi ezala na poste kozala de service ezali kozala nzinga ya poste te kozala de service ezali kovanda na poste na yo de service pamba te boyebi effectif eza très réduit et donc soki bozali de service ekoza mosika ya poste eza mwa pasi bandeko soki bazwi problème respect ya aire ya mosala en tout cas bomeka kotala likambo wana ngai moko ndenge mama lobi nazali mona lemba ndenge moko te bino mpe baagent baliaka ndenge moko na soki harmonie ezali na bandi mosala ekosalama na ndenge ezomonani makambo mibale oyo bakonzi ya kinshasa babeti sete intellectuel babengi yango commune du savoir bato ya lemba bazali bato ya bwanya bazali bato base respectable na ebele babosana yango alors bino bosengeli korapele oyo aza na mbunga azonga na nzela ya sembo makambo mibale ebomi commune oyo ya liboso permutation ya babourgmestre esalamaki biso mpe na lemba tozalaki concerne na yango okoki kotika te ntango mosusu okoki kokutana na excellence monsieur le bourgmestre ya commune ya lemba oleki ye lokola mopaya mpo oyebi ye te yango topreparaki parade ya mokolo ya lelo mpo tolakisa bino bakonzi oyo bakomi na motu ya commune ya lemba omona ye toprésente oyo eza bourgmestre titulaire apiakami na Congo ya bourgmestre bisotia ye maboko mpo mosala ekende liboso aza ye moko te aza na molandani na ye oyo aza bourgmestre adjoint mpe aza kotelema bakonzi na biso ya commune ya lemba bango baza liboso na biso tosengeli to devoir bango respect epuis tosunga bango na merci mingi toza kopesa sikoyo maloba na papa bourgmestre aligné out au centre porté arme Bon. Vous
au centre. Ok. Armée. Monsieur le procureur de la commune de Lemba, ainsi prend fin la parade de séjour. À vos ordres. Oui, c'est très bien. À lobby très bien. Donc, nous sommes on a repréquité Kaka, Makambo, gouverneur de la ville, à Lobaka. Et puis à Lobaka, nous sommes au stade, tant aux années à Kassongo. Mais non, qui mingi a pesibino le rôle de devoir, non? Vous faut salam mingi et mo simba bablo kaba tuté bobu kaba mesate. Mais tout le monde appelle Nzela bo simba bablo kaba tout. Et maintenant avec tout qui a lobby lelo, je me rends que et ça m'améliorer. Oui, bon, nous dans la politique il y a essayé la musala, il y a aboy tobuka aboy boy. Hein? Mais bateau wana oh ya lobby mingi zanini. Base à la propre. Liboso va koteka à soigner et s'il a bois qui si matiti na eke. Ceux qui salité zali a pesibiso mitindo que non, faut qu'on kangamutona ko sanctionner a futamanda l'état. Ok, merci beaucoup. Voilà, Tomoni, maman, bonjour. Maman, bonjour. Ozo qui m'arrête pour sa caméra, bonjour. Voilà, maman n'a pas voulu. Je peux parler avec. Bonjour, papa. Bonjour, maman. Là, c'est la journaliste Justine Toit de Banga TV. Je voulais juste quelques questions à vous poser à propos de Makamu Oyo Chikolo Balelo. Bonjour, Kanisani, na propriété ya Mboka et tout pour na Makamu Oyo Chikolo. Alors, mon compte Mboka na biso za makanisa malamu. Mokonzi so ya ville azana makanisi ya malamu mokonzi ya mondele mboka ya biso ya commune ya biso ya Lemba azana makanisi ya malamu makanisi ya zui na kanisi population yoki alobi na ndenge ya malamu to salisa mboka na biso propriété za tozomona ba rougeole tozomona ba fièvre jaune tozomona ba Ebola mokonzi ya mboka ya biso apesi mitindo ba congolais ba yoki o aza pepe congolais ya malamu ayoka wa mokonzi ya mboka lobi totamisa mboka ndenge esengi. Merci beaucoup, merci papa. Maloba ya koloba ezali maloba koloba mingi ezali te eloko oyo bourgmestre na biso commune Lemba lobi eza très capital. Commune Lemba et commisalité alobi maya chassé était kamaté alobi musique à partir de 7h 16h et betamate alobi de 16h à 21h bango pe peuple congolais oh ya alobi po koleka la télé ba honorer ngo basele ngo parce que po ezala malamu so basele ngo te to biso so sami beko to kokanga bango pe ba kofuta ba mbando na bango esili yango na mama na ngai. Mais na qui ce soit alobi makamwa bar le mineur ba kokota bar te mais na ville le to so mona ya de mineur baza na ba bar jusqu'à l'air tardif. Qu'est-ce que vous pensez sur ça? Maman journaliste lobby malamu pour ba mineur neti biso to zali na ba homme uniforme fallait ba utiliser ba bato ya bureau D parce que mineur akokota ne kaka na bar mais so ba utiliser ba ta bureau D ba ko ba ko détecter o za mineur o za nani ba kolo bar pe ba zali na poste ya mbongo mais ba sala méthode wana ba kanga ba mineur akokota na bar te bidé bar za pona ba direct so mineur za na kata ba kanga mineur ba kana kolo bar afuti mbando na ndenge sengela bi. Ok, merci beaucoup. On est presque à la fin de notre actualité. Et le reste, vous serez branchés dans notre chaîne Libanga TV et vous ne serez pas dessus. Merci, à plus. Marié, père de 6 ans. Dans la CNTE, dans l'université, dans l'UPC. Dans avocat, dans la merci. Vraiment, il y a actualité na biso. Voilà, nazala kingai mon côté na simalanga, j'avais mon caméraman que j'aime beaucoup, je le salue beaucoup. Et na pesi équipe technique nanga vraiment mon bimo o c'est que bon mona. Juste toi la fille naturelle, moi c'est Amwindu Mama Africa. Na pesi bango bambote na pesi Mama Betty bisika zali mbote cordon nangai Dave bisika zali mon boss. Na boss on était na pesi bambote ya ebele et toute ma famille, toi je vous salue. Gros bisous, à la prochaine, bye.